Capage TV. Capage TV. Wano ningo saka na ngai. Yolongola ba poil. Yolongola ba poil. Asengi bolimbisi. Yolongola ba poil. Ça va. Ma sœur. Papa. Lokola ninga katanga ba poil. Zila. Ma sœur. Papa. Lokola ninga katanga ba poil. Ndio nataka mukata mapoil. Ça va. Zela na fongo le tireti. Anapia kufungula tireti. Ozo katanga ba. Mbona mukata mapoil yote? Ozo katanga ba poil. Mukata mapoil yote. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ma sœur. Papa. Yebisa makambo nazo yebisa yo. Anasema nikwambie mambo anafia kusema. Okay. Nakimaka mbula na mupepete. Akimbiaki mvula na pepo. Nasenge pa na yo. Analomba kwangu. Nasenge pa papa journaliste. Analomba kwa yangu. Bopesa biso 3 minutes ngana beta mutoyo. Nipatie 3 minutes kwa kibabikani. Zela. Mon frère na lobby a provoqué nga makasi. Unamprovoke sana. O provoqué nga makasi. Yeza mwana nzambe abundaka te. O provoqué nga makasi. Unamchokoza sana. Papa. Oluka nini? Lichette eza wapi? Ezate. Mama koko zana likabo ya koteka na bawenze. Niye kipaji yangu ya kulisha masoko musikie. Yo mama. Bandi. Ekomi akanda? Koteka na bawenze. Kasi wenze. Yo ba wenze. Mas okay. Ozomona Kasi wenze wana. Ba mikolo bazotala biso. Swahili. Voilà. Bo accord pe na sape na mabela ngo bon. Bo panza kaka ba bêtise yango ninge bozolo bela ngo Soki nazo te ya batu. Kama iko na ubiri bantu. Yakobo ya baboyi. Bakatala banakatala. Yakobo ya baboyi. Bakukatala banakatala. Esozo ba biloko zoloba. Utilité nango. Ozo ba utilité nango. Yakobo ya baboyi. Bakukatala banakatala. Oza sir. Katala wan. Katala ngonde ko boyati. Koya. Na Swahili. Abino awa likatala eza nango mabete Kila mtu kuna kipaji chake. Mukabila yetu kila mtu kuna kipaji chake. Bolingaka yepe awa. Kolinga nani? Sio lobie ko. Esa pema. Azaya ko pema moke na pouvoir. Yo lobi Kabila nde ekolo. Te, tozana fachi beton. Mukifachi beton kietu. Mukifachi beton kietu. Chata bongo, pona zo ba problème te na famille abato. Ozwate. Na yeki kotala mama Fifi Masuka na bino. Polisolo mama kuna na Kinshasa tozola la pongi te. Ezobeta mama kasi. Mwana mwasi moko azokamba kuna azokamba kitoko. Batu mwana mwasi azokamba kitoko. Masolo eke gauche à droite nga habite. Bokumisi epe mingi. Fona mona ye. Pe okuta biloko. Na kuta pe biloko azosala. Pardon. Papa. Au sein de combien de jours na lola? Awa. Na sali 2 jours et demi. Au monde ni biloko mwasi wa osala. Kasi landa te na lobande konanga mwasi. O katanga parole poani. Seke bino bo mona ka mama Fifi Masuka ze bino moko. Asa biso nyonso. Kosilikata asa biso nyonso. D'abord maman gouverneur mama Fifi Masuka nzamba pambola yo. Oza mama. Nenge balobaka ete mwasa mayele atongaka ndaku na ye. Na kuti misala na luala ba nenge Bible zoloba mwasa mayele atongaka ndaku na ye. Euti na Bible. Liloba na lobi euti na Bible. Eza Bible na ngai eza ya yote. Déjà vu vision. Apesinga déjà. Oko souffler biso. Comme na ngai. Oko souffler biso. Lidofolo na nkolo. Aïe. Ate ye munene. Na kolo bango na Swahili. Matako ekwe ate. Nini ekwe ate? Matako. Na kolo ba lidofolo na nkolo na Swahili. Loba ngo na Swahili mama. Lipacho ya Mungu. Lipacho ya Mungu. Okay. Lipacho ya Mungu bakisa siko ate ye munene. Matako ekwe ate. Loba ngo na Swahili. Lipacho ya Mungu atena kuya munene bya kumukongo bitanguka. Bya tumukona bikanguka. Mon pépé, bien-aimé dans le Seigneur, amoureux de la bonne musique du royaume,
Retrouvez les singles Belela du frère Héritier Songolo. Une chanson qui vous accompagne dans des moments de prière et toucher les trônes de l'Éternel. Que l'on peut retrouver sur la chaîne YouTube Héritier Songolo. Abonnez-vous massivement et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous. Sly with Rose vous offre ses meilleurs produits, les robes de soirée, les sacs, les chaussures, les perruques et d'autres accessoires. Nous sommes disponibles partout dans le monde, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour plus d'infos, contactez-nous sur +614 70 68 51 65 ou sur nos pages Facebook et Instagram. Sly with Rose. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes passés après les clips de Jamel Yav, Boulé, Moutagnon à Boulé. Et alors, nous sommes en train d'aller avec cette émission Horizon 2021 et Horizon 2022, voilà. Je suis encore un peu en retard, comprenez. Nous sommes en 2021, mais déjà, il y a une émission en 2022. Alors, nous avons déjà passé à l'étape de la culture. Et à la culture, nous sommes toujours en train de chercher des gens qui vont vous égayer, des gens qui vont vous permettre d'être à l'aise en train de suivre cette émission. Alors aujourd'hui, dans H2022, nous allons recevoir pour vous un monsieur très bien que vous allez découvrir. Je suis sûr que vous allez les découvrir tout de suite. Pascal Amissi, j'aimerais que tu me prennes rien que mon invité. Va me flasher tout le monde. Voilà. Va me flasher ton invité. On n'est pas et puis tout redire toi c'est maman. On peut le revoir. Voilà. Très fâché. Voilà. Il s'agit tout simplement du pasteur Lité Akanda. Voilà. Aujourd'hui, sur notre plateau, déjà, Tobandina, moi, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, papa. Vraiment, tata pambola bino. Amen. Na sepeli makasi ndenge to kutani. Pe ndenge bonimi ko yambangai awa na kati ya chaîne na bino tata pambola bino. Ah, tata pambola pe bino. Merci beaucoup. Eh ben, pasteur papa pambola gaete. Oui, c'est normal. Yo ko pambola nga pe na ko pambola yo. Voilà. Yo fo pambola nga na mbongo nga na pambolio na maloba. Voilà. Ok. Na oya ko lia pe ya ko mela. Nga na ko pambolo na molimo. To pambolani. Il est voilà. Ok. Alors, nous sommes en train déjà de Tolingira Toyeba. Bité Akanda. Lelo déjà na Kolwezi boy. Bato bamona ka na ba téléphone, bamona ka na ba Instagram, ba réseaux sociaux. Lelo bamonio boy. Eza nini? Eza bitumba to eza nini? Merci beaucoup. D'abord nazana esengo makasi koyambanga ana lwalaba et c'est-à-dire na kozala mopaya pombala liboso na ya awa mais naza mopaya te po nazana kati ya mboka na ngai. C'est-à-dire tolobaka adage moko ba bisika nyos tokendaka Kinshasa eza Congo te. Lualaba pe eza Congo te. Congo eza munene. C'est-à-dire eza ensemble ya ba province nyonso nde yango nizo sala Congo na biso. C'est-à-dire ko yana ngai awa na Lualaba nazate na ten ya go sengela ngo autorisation. Nazaka ka tongo etani so na lobina ya Lualaba na ye Lualaba. Tongo etani na kende Kasai na ke Kasai. Tongo etani na kende Bukavu na ke Masisi partout. Mutu ago telemelanga go zwanga mabe. Pona ko yebise ke mboko eze ya yo moko te. Mboko eze ya biso nyonso.
C'est-à-dire, oui, papa. Siliki déjà nini yango? Tena siliki po yo ningo pekisanga ko ya Lualaba. Yo sana ina mboko yo. Hein? C'est-à-dire, oui. Na remercier Lualaba mobimba, kolwezi mobimba, Nzambe tata apambola bino. Eloko etininga na ya awa eza nini? Ngai bakangaki ngai. Na Kinshasa na kotaki prison. Tangu na koti boloko ya prison. Oya makala. Nga na uti kokota yango. Na likambo na yebi ata mutu na makolote. Na koti. Na katote. Oui. Na yoki wabiko violaki. Ngai. Deba rumeur etambo na seke o violaki. Moi na 15 ans. Rien. Na violaka te. Toko solo la. C'est-à-dire, tangu na koti boloko, bandeko o bazana Lualaba, o bazana Lubumbashi na Katanga, ba se manifesta ki makasi. Ba lakisa ki bolingo moko impossible ke bango balingaka ngai pe ba sepelaka na musala na ngai. Nde na lobaki lokola Lualaba batungisaki Kinshasa makasi po batika ngai. Nde na lobaki mukolo nako bima nako ya ko visiter bino. Nde yango na ko visiter bino, na ko tala bino nyonso bandeko na nga ba congolais o bozo fanda awa na kolozi na Lualaba pe ko remercier mama Fifi Masuka ndenge ekipe na ye ba sepela ki ba yamba ngai naza na esengo makasi, c'est-à-dire ngai na yaki production te, mais na yaki ko tala bino, na yaki ko tala na yaki ko tala mama Fifi Masuka na bino. Polisolo mama kuna na Kinshasa tozo la pongi te. Ezobeta mama kasi. Mwana mwasi moko azo kamba kuna azo kamba kitoko. Batu mwana mwasi azo kamba kitoko. Masolo eke gauche à droite nga habite, bokumisi epe mingi. Fona mona ye. Pe okuta biloko. Na kuta pe biloko azo sala. Pardon. Papa. Au salle de combien de jours na Lualaba? Awa. Na sali 2 jours et demi. Au monde ni biloko mwasi wa osala. Kasi landa te na lobande konanga mwasi. O katanga parole pour ani. Seke bino bo mona ka mama Fifi Masuka ze bino moko. Asa biso nyonso. Ko kata asa biso nyonso. Na kende botika na mama Fifi yango. Yaza mabeto mama social mama mutu nyonso. Kasi na lobake makambo yango pete. Loba na yo. Tangu na finga ona finga ki bato awa. Finga te, doze, ko finga te. Na boy na zo problème na mama Fifi po bozo lukela nga problème awa. Botika na kuta na mama na kimia. Na lingi audience na ngezala na kimia. C'est comme si bokomi da ko luka ke na kuta na mama te. Bino mi bale boza batu mabe. Et combien kanda? Landa. OK. Na kuti na Lualaba elekeli ngai. D'abord, maman gouverneur, maman Fifi Masuka, nzamba pambola yo, oza mama. Nenge balobaka ete mwasa mayele atongaka ndaku na ye. Na kuti misala na Lualaba, nenge Bible zoloba, mwasa mayele atongaka ndaku na ye. Euti na Bible, liloba na lobi euti na Bible. Eza Bible na ngai, eza ya yote. Tika na simba Bible na ngai, nenge na zo simba. Yo na téléphone oza na Bible. Eza Bible nzambe te meza yo. Soki okosi na kati ya Bible wana. Oza na Bible. Nango. Na téléphone. Na ba photo mabe na kati wana ekuta na Bible. Landa. Eloko esepelisi nga ndenge balobi ete mwasa mayela tongaka ndaku na ye na kuti mama Fifi Masuka azotonga ndaku na ye. Nakuti misala. Nakuti pe ba jeni bazo tambola bitambola te. Bitambola mwanza. Yo oza songi. Songi ya mwasi. Ozolanda. Non landa. Nakuti batu baza même moral. Na mama Fifi Masuka na pesa na trouble pardon. Na pesa trouble Moi moké. Trouble moko ekoti na minute na mboka. On a ko papolela ngo penza batu bébé surtout l'église. C'est bien moins incontrestant mutakala na nkolo. Nako beto bato lengwana na papolo na nyati yo, nako esi yo okota to hôpital. E bale kauki
bambise minene babimi vimana soko vimana pasuka soko pasuka okosala mama fifi masuka eloko te landa eloko esepelisi nga awa na Lualaba omoni nga nde naza boye rapport ya Lualaba etali ngai te mpo nga na gouvernement naza eloko te ngai naza mpe na place oyo nakokende kopesa rapport ya Lualaba naza na place opesa ngo wapi Pas Tshisekedi te. Nga na travailler na gouvernement céleste. Nga na travailler na gouvernement céleste. Nga na travailler na gouvernement céleste. Na travailler na gouvernement céleste. Nazo kendo yebisa Nzambe. Nzambe batela mama fifi masuka amona bakoko ya bakoko na ye. Po azo travailler malamu. On moni na misu mutu akotelemela ngo azate mutu pa ko discuter azate. Ozola na ndeko na ngai. Éviter distraction. C'est-à-dire nako pesa rapport epai ya Nzambe. Nzamba batela ye amema ye musika akende na ye liboso amona bakoko ya bakoko. Ezalaka facilité mwana mwasa ya kokamba. Kasi banana yaki na Lualaba nazokuta mutu nyonso na bana mikie na mikolo na ba papa na ba mama baza même moral na mama o azokamba bango. C'est comme ça mboka nde esengeli etambola lolenge wana. C'est pour cela oyo na moni na misu nanga yango wana na yebisi bino. Soki pe na mona ki eloko te na ngaki na kanga munoko bomoni kaka mutafandi kimia azoloba lisusu eloko te. Tango moni nga na vandi kimia azoloba lisusu eloko te yebaka nazo préparer bombe. Na bombarder. Ah OK. Siko na minute au moins na bombarder ezate. Tata apambola bino. Amen. Naza question moko. Tuna. Pourquoi nous allons menace toute. OK. Menace wana ezali ngai te. OK. Ngape mutu na senga yango te. Ngape mutu na zana posa na ngoti. Eza ndenge Nzambe atinda ngai. Apesi nga eza recommandation très intelligent. Eza recommandation et puis ayebisi nga 2022 ozokota na kombo asika. Oh. Déjà vu vision. Apesi nga déjà. Oko souffler biso. Komo na ngai. Oko souffler biso. Lidofolo na nkolo. Aïe. Ate ye munene. Na kolo bango na Swahili. Matako ekwe ate. Ate ye ekwe ate. Matako. Na kolo ba lidofolo na nkolo na Swahili. Lobango na Swahili mama. Lipacho ya Mungu. Lipacho ya Mungu. OK. Lipacho ya Mungu bakisa siko ate ye munene. Matako ekwe ate lobango na Swahili. Lipacho ya Mungu atena kuya munene bya kumukongo bitanguka. Bya tumukona bikanguka. Ozomona. Ngakutu na gose. Azalo rôle interprète na go sepela kutu soki na zo loba o interpréter ngai. Amen. C'est très important. Landa soki interpréter mabende interprète na wana. Te a interpréter bien. Pardon. A interpréter bien. Te. Landa. Ser kombo za? Charme. Ba responsable bazota la biso. To éviter ba problème. Ozo landa. Tokei. To bande kutu koloba nini nga za mwa maladi ya mutuna bosani. Obande oloba kombo asika vision nzamba pesio. Nde nazala kanda masere sunga ngai to évoluer. Nazo sungao. Na mokili mudunia Nzambe tango abengi biso Mungu tango na tuita siye apesaka mutu na mutu likabo oyo ebongi na ye anapatiaka kila mtu kazi ile na mwenelea parce que likabo ya tie kati na yo ile kitu Mungu anatia kati yetu ye moko ayebi pourquoi tie likabo wana peke anajua ndio ninadiweka kile kitu kati yetu interprète ma chérie ça va hein osunginga makasi interprète ozolanda non yo koko zala na likabo no ya ki journalisme utakuwa na kazi na kipaji kyako kya journaliste mama koko zala na likabo ya koteka na bawenze ni kipaji kyangu ya kulisha masoko musiki yo mama ebandi
Et combien kanda? Koteka na ba wenze. Kasi wenze. Ba wenze. Mas ah OK. Ozomona hein? Kasi wenze wana. Ba mikolo bazota la biso. Swahili. Voilà. Bo accord pe na za pe na mabela ngo bon. Bo panza kaka ba bêtise yango hein ninge bozo lobela ngo hein. Ngai na kati ya mateya na ngai. Yeye mahubiri yake. Natalaka na ngai famille. Angalia ki famille. Natalaka na ngai pe baninga te. Angalaki ba rafiki. Soki nazo te ya batu. Kama iko na ubiri bantu. Yakobo ya baboyi. Bakatala banakatala. Yakobo ya baboyi. Bakukatala banakatala. Esozo ba biloko zoloba. Utilité nango. Ozo ba utilité nango. Yakobo ya baboyi. Bakukatala banakatala. Oza sir. Katala wan. Katala ngonde ko boyati. Ah. Boya. Na Swahili. Abino awa likatala eza nango mabete Abona sana mboka na bango moyena telemela ngo eza te Osomona. Ndoko remarquer na ekolo na biso mutu na mutu azana dona ye. Mukabila yetu kila mtu kuna kipaji kyake. Bolingaka ye pe awa. Bolinga nani? Sio lobie ko. Esa pema. Azaya ko pema muke na pouvoir. Yo lobi Kabila nde ekolo. Te, tozana Fachi Beton. Mukifachi beton kietu. Mukifachi beton kietu. Chata bongo. Pona zo ba problème te na famille ya bato. Ozwate. OK. Ozomona, c'est-à-dire l'ité ya kanda eye njo kusema mahubiri ya Kisirani inakuya pona ko lutter contre les anti-valeurs. Juu ya kukatala ma anti-valeurs yote. Parce que na sena moi kwa sababu mchini ya dunia atindinga na tina anamtuma na sheria pona ya ko corriger batu nyonso juu afundisha akorriger bale bantu bote nganza mbatindanga ye Mungu alimutuma pona te ya batu nyonso juu ahubiri bantu bote papa la muko za makata mateya buzoba nini bwe na go côté église na go lala atindinga yi pona te ya ba politicien anamutuma ahubiri ba politicien na te ya batu na église ahubiri bantu mumisa na te ya mutu nyonso na basoda ahubiri bantu bote na basoda yango wana nde lite ya kanda njo ile mate sikoyo sasa nzamba ayebisanga boye Mungu alimwambia hivi don o na che kati na yo kile kitu kipaji anaweka ndani yake baboloko eza liboso ma prison ekombele masasi eza liboso na yo masasi iko kumbele poison eza liboso na yo sumu iko kumbele kasi kanga motema sasa funga eza musala pasi soko yepe na loyenge awa kuya mumiza oko regrete soko ena makofi kama unakia makofi okokuta na pe na degré makofi pata makofi yangu ponga na papolaka ujuye na pikaka ngate pardon ko papola ngate Tata Pambola Bino, c'est ça l'ité à Kanda. Oui. J'espère que vous avez découvert le visage de quelqu'un. Oui. Vous avez découvert le visage de quelqu'un. Et Michi n'a pas besoin de me présenter. Michi n'a pas besoin de me présenter. Le Azamani, le reconnu de tous. Aujourd'hui, cocktail à Mounen Sana, parce que Horizon 2022, hein? L'émission. Donc comprenez que quand on n'a pas Banyama Bamakari, vous comprenez que c'est pas quoi. Je salue en passant Monsieur Macron. On est français, on pas français. Depuis quelque part en train de nous suivre. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour vieux. Habari. Pasteur, ça va? Oui, ça va. Jambo. Moi, pasteur, toi, Kinshasa. Ba pasteur ya kouta Kinshasa. Lelo we pasteur kwa vya bongo. Yo za pasteur a lokuta uti na kini. Tuni tapigale mapili oto na faire. Abi ba mbata ozo loba ya ko beto fois 10.
Maman, pas le kutuchonganisha. Vous regrettez. Papa, je suis en train de t'accueillir dans la joie, mais il est en train de me mettre dans la confusion. Bon, loba pe bouillé. Lokola boningi bo compliqué na Swahili. Ma frère soko meki pour regretter à na plateau. Pour ceux qui ont ningo beta ngoko eba pe makasi na ngai. Oyebi Swahilité. Oyebi Swahilité. Ngana yebi Swahilité. Abina sunga. Na finga ete. Abina sunga na finga. Abina sunga na finga. Mon frère, ozwanga mabe. Ta tondola ye manyonyo ta makwapa. Abia longolo baba poil nyos yanzo. Wano ningo saka na ngai. Ya longola ba poil. Ya longola ba poil. Asengi bolimbisi. Yo longola ba poil. Ça va. Ma sœur. Papa. Ça va? Nalomba buluma. Nala lomba buluma. Weyo nalomba buluma. Nalomba buluma une femme bad. Alors bien sengi bolimbisi do kobeta e. Ngai. Yo katanga ba poil. Angala usinisote. Ta Kotie musapite, kola tie musapite. Zela. Lokola ninga katanga ba poil. Zela. Ma sœur. Papa. Lokola ninga katanga ba poil. Ndio nataka mukata mapoil. Ça va? Zela na fongo le tireti. Anapia kufungula tireti. Ozo katanga ba. Mbona mukata mapoil yote? Ozo katanga ba poil. Mukata mapoil yote. Alobi ako lakelo mabe ekola sute. Mon frère. Abia ko lakelo mabe mapoil so kati ekola ka jamais. Ndio makambo loba. Semaji. Semaji. Lité akanda. Kuna maana lité akanda. Pale tu mna batu mundu mapisha television lité akanda. Au tu nanga lité akanda to. Lité akanda yango na nini? Ela kisi nini ndia au. Oko expliquer. Mutakala na nkolo. Abi. Ni baba lingala sisikia. Anasema nini? Anasema wewe useme ile anasema mtu kazi yako. Kama ni vibaya kazi yako. Usiseme tu. Ma sœur, na lingi na lingi na yeba bato mibale. Bazana makanisa ko sangila ngato nini? Anasema bade muko napenda muchanganyie obia je. Mpokelea njo mprovince. Ase bazo yamba onde na province. Écoute. Oui. Écoute. Au moment où tu parles. Naza mwana na yoté. Faut avec des respect. Respect d'abord. Ma sœur, respect d'abord. Alobi le lwa ko beta yo biloko yo sala ka pesa ka kanda le lwa ko beta ko boma yo. Ile lité ya kanda ile kanda takwisi takwa lité. Abi mutakala nkolo wana eza lokuta le lwa ko lakisa o. Ah espion kuna tuchonganisha mtu kwa na je interpréter. Rôle nanga interprétation. Je suis en train d'honorer ton onction et ton appel. Azo honorer onction na. Même si tu es un faux pasteur, mais tu as un don spirituel. Alobi azo honoré qui pastora na yo. Malgré que ça que ça pasteur à lokuta, nous en a don. OK. Parce qu'au moment où tu parlais. Et Robanda Oloba, azu prophétie. Ça je parle franchement, tu m'as fait grâce. Nzamba pesi ngolu, asali ngolu. J'ai dit beaucoup de choses. Amoni makambo ebele. Wane pa na ngai. Epa na yo. O monelinga makambo ebele. O ngana monité. Toi tu ne vois pas, toi tu parles. Abi yozo monate, yozo loba loba kaka, o loba loba mingi mais ende azo mona. Il faut avoir la directive de voir les choses. Abi il faut zala na na nze olanda nzela mo po mona makambo. Ngana yebi nzela te. Parce que c'est dans ton onction que tu vois toutes ces choses. Abi za na kata lipambo no ndezo makambo nyoso wana. OK. Et quand tu parlais là, Robanda Oloba wana. Dieu m'a fait voir beaucoup de choses. Laissez-les ouvrir. Prophétise homme de Dieu. Prophétise homme de Dieu. Au moment où tu parlais, Dieu me fait voir des choses sur la vie de la sœur. Sois béni là où tu es. Amen. Dieu me dit ceci. Quand tu seras enceinte, écoute-moi bien. Tango na kozwa zemi. Wane kozala zemi ya nani? Ya mobali na ngai. Ah, na kasi bonimbo pakola nga buzoba. Ya ngai papa. Quand tu seras enceinte. Tango na kozwa zemi. Mutoto lotazala, hii mimbo tapata. Zemi ona kozwa mwana na obota. Mutoto ule utazala. Mwana ona robota. Kama na mwanamke atawaka mwanaume utonipaka raison. Soka za mwasi ndio za mwa mobali na opesa ka raison. Prophétie. Ndi makambo zo epsa. Et puis na moni awa. Amoni na mbuzu awa, amoni na mbuzu na awa. On a écrit l'espèce d'un grand milliardaire.
bakomi espèce ya milliardaire oza milliardaire. Je suis en train d'écouter une voix me dire que oui. Azoyoka voix moko ezobise na kati na ye. Utalukula malaria sana. Okobela mingi na vie na o. Il est malade utalukula. Malade wana obela. Benaita obésité financière. Babi ekozala obésité financière. Au moment où je parle, cette maladie te touche dans ta vie. Maladie wana ezwa na kombo na Yesu. Soit maladie wana kombo na Yesu. Pona mbongo na zwi. Amen. Mbongo siko mbongo wango nazoninga na yeba eko ute pa mama fifi masuka teko uta wapi mama beton mama fifi masuka Fifi beton. Ainsi dit La dame de fer. azoya ndeti abebisa ndeti azobongisa Azobongisa bandi obongisa. Abandende oyamba yo yenda interpréter mabe. Non badolo ba ya vérité. bobongisa pe interprétation okoya kokabola biso pamba na likambo eza ya malamu. Dans le message comme ça, il y a toujours l'offrande. Alors biso ba pesi yo message boye ba pesa ka offrande. nazwi yango wapi Pesa offrande panye yango. nazwi yango wapi nazwi yango wapi nazwi yango wapi ngana esika na kolezia na lwala ba nazwi yango wapi récupérer yango eza mbongo kote pa ma fifi olingo o raté yango Voilà, eza mbongo kote pa ma fifi o raté yango tie offrande nakozwa wapi nakozwa wapi nanu mama tokutani te azota mkufa bule azana elote abi oza na eloko te Mabuluzu mula mula kintu. na biloko olati eloko eza nango te natie oyo oh action de atie esi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Okay. comprenez que nous sommes en train de vous mettre dans cette ambiance. Horizon 2022, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est cette ambiance, c'est cette continuité-là. Alors, déjà monte, Serge me sourit toujours. Nom de famille, Serge, c'est le nom déjà de la famille. Pagar de lecteur. Ito on et tout. Kama kwa potafaje? Ah, je dis, on est. Tu vois, bela na we. Una in carte ya kuzana bintu abona ni. Wewe mashapu. Wale bado wale. Wewe unapoka kaganda uza vitu abona ni. Papa, organize. Heureusement que Ite kaganda wapi ufitaka abona ni. bonani soki na fete yango bongo na fete te bonani na ko fete na yo awa na lwalaba Ufite awa. awa Tutafete tena naye. Non, Serge. Serge Boule. Mimi kwa besoin na ile nyingine. Serge Capel. Serge Capel. Sulu. Mustar. Oui. C'est Tatu na manjia moyo basema oh. Pasteur bintu kani. Kwa jana bele Serge Sulu. Ça pasteur bintu kanini. Wow. Alobi ye kombo na eza pasteur eloko mo boye lite ya kanda lidofolo ankolo te mutakala ankolo te ya lobi Oh, il faut voir des mots. ye makamba bakamba demo wana yete ye nani kasi ye musulu Serge musulu Musululu. Serge Musululu Oui, oui. Ukubwa kwa ya. abi mukolo na ko sakana ila ete mon frère Mais mimi pas mimi kutoka kufoni mpige mbele. abi avabi ma faut abeta yo Sita mkawa 30 minutes. abeta ka moins de 30 minutes abomio Déjà on a tapé la ambulance. Ça va? Landa s'il vous plaît s'il vous plaît Kanda wana. S'il Kanda vous wana. plaît. Tezo pesa hii kanda. s'il vous plaît ma sœur papa yebisa ye makambo nazoyebisa yo anasema nikwambie mambo anafia kusema ok nakimaka mbula na mopepe te akimbiaki mvula na pepo nasenge pa na yo analomba kwangu nasenge pa papa journaliste analomba kwa yani bopesa biso 3 minutes nga nabeta moto oyo nipatie 3 minutes babikani zela mon frère nalobi aprovoke nga makasi unamuprovoke sana oprovoke nga makasi eza mwana nzambe abundaka te oprovoke nga makasi unamuchokoza sana Eh papa. Oluka nini? lichette eza wapi eza te na okata yo na okata yo Kama nilipika wewe tunaya familia nguli nikada. abiso obeti ye ya nayebi famille nende ezalaka oyo tumbamani Unitise tu banipike kwa garçon. Quelle humiliation. azobanga lobi ya nabengisi ya mpo obeta ye quelle humiliation na lwala bo bato bamo babeta ye na tv
Bongo tango ya zuya o provoquer nga pona nini? Abiso comme provoquer. Ko tafuta nini? O provoquer nga pona nini? Oko na provoquer. Yo zo mon ekolo ya yo. Alobi ozo provoquer yo te. Mais là c'est pas provoquer, mais laissez nous provoquer. Elle va provoquer ba sili pour provoquer mutu lokola yo. A finger o finger nani? Nous sommes finir c'est on a fait match avec le pour match ça. Aïe, a finger mabe puis na tunie nini? Abi est-ce qu'on a match avec? Kasi obeta ete. Ngala ndaka mazembe. Ozaka msala. Yana na mazembe, yana fataka mazembe. Ozaka msala nzambe. Papa Serge, yana fataka mazembe. Papa Serge. Oui petit. Oh. Au petit wangu, acha ile mabuluzi. Papa Serge. Oui petit. Papa Serge. Petit. Olingina kata bilamba na miso ya bato awa. Utakata. Yebisa ye mama. Anasema unapenda atoshe manguo mbele ya. Olingo mona bolumbu na ngai awa na miso ya bato. Unapenda uone unapenda uone utupu wake. Unasema na mimi maongo wangu buchungu kupita ka Kongo bololo. Abi nzoto na eza bololo koleka Kongo bololo. C'est vrai ça. Kama uyo c'est vrai. Abi so yebite donc c'est vrai. Je voulais maintenant te maudire. Alingi a maudire yo. Wana ngai. Alingi a maudire yo. Je voulais me dire. Je voulais maintenant te maudire. C'est le quoi bon mona Swahili eza ebino moko na yo pozo sala biloko mona zo sepa nango te. Ma sœur. On va regretter. Bon, mimi nasema. Ngana za kote na yo. Mama journaliste, fâcher réconciliation. Papa analomba bulum asengi bolingisi makasi. Alobi oza mukolo. A reconnaître A reconnaître koza mukolo. Biso mibale toza mikolo. Oza mikolo donc boyokana. Yo za pasteur, ngana za prophète. Yo pasteur, yo prophétisateur, mais ya prophétisateur. Serge, yo prophète lité akanda. Nye pasteur, tu vois ta vision. Pasteur lité akanda. Bokiti singa makasi na chaîne oyo. Ezolo bangate. Bokiti singa makasi na chaîne oyo. Bakiti yo te nga moto na pouvoir na nango na kiti. Ondima kaka ke na kiti yo oza na eloko ya koloba te na place au kenete parce que si tu exagères, je te prends comme ça. Ta beaucoup de la pour pas compensation. Abiso exagéré. Abuzwa obo allié yo. Aziki kapompelo akotisi yo. Kapompelo ya tungo la ngai. Alors tungo. Yo tungo la ngai. Tungo la o. Alors yenda lo mabeke. Alobi pena akolongolo bilamba tungo la o. Na miso abatu. Na Swahili eza atakuvula mangu akuingize kapompelo. Kapompe ya pompe ngai. Na kwenda na maana ya tomate wewe. Azwina makasa tomate akotisi yo na mafuta mbila na mungwa. Pasteur, question mo ko abakisi mutuzo. Question mo yenda. Ozwa moi whisky. Avana ya wana melaki. Omelaki? Pasteur kuna leo. Pasteur paso. Nyonso ezoliko na zana sa kwiti. Ote abiso nini? Ote nini bandi? Te toza mikola ba fête, il faut muto amela. Abiso nini papa? Toza mikola fête. Na regretter pourquoi l'interpréter? Na melaka. Pe avant yawa amela. Na melaki nzoto na nga moko. Otaka pe boîte. Nzoto na nga moko na uti pe boîte. Ba film wana otala hango. Otala hango pe. Bongo soki na talité na koyeba ndenge nini ke mboke ezotambola bien te. Soki batindeli yo ozwi otali. Soki batindeli ngai nazwi tokei soki batindeli ngai kama bana mutumia ile mafilme ile nazwi anabeba natali anangaria na silisi anamaliza natindeli pe batu nayebisi bango bino pe botindela batu mususu bo publier bo partager c'est la vie. Mais est-ce que oh musala nzambe o salango te naza na maladie ya mutu ana na malaria ya kichwa musala nzambe o panza pe ba video abo te bonga mnatindaki yo salango yenje martuma bantu baifanya tangu yo sali yango ça va ifanya photo partager il faut ba partager bo manzoto na yo bo manzoto na yo nazo préparer eko na tayarisha quelques jeunes filles ba jeune fille moya hivi ba filmer Serge ba mu filmer Serge to publier ye prophète Serge ba mu publier to mona pe ya ye tuone sexta to yoka kango pe na sango tunasikia paka mu histoire mokili eza na posa dunia iko na besoin emona pe yo yone tangu tokomona yo saba takuona ekozala ndenge nini itakuwa je
eloko na lingaka Kinto anapendaka. tomona pe ya Serge. Aone ya Serge. Serge aleki munoko. Aone ya musululu anapita kinwa. Yange eza deja. Anasema yake iko. Pesa numéro na tindela yo. Mumupe ma numéro anitumie hayo. Yange ezalaka musika te. Yake iko kimbari ya. Ezawa. Iko mu telefone. Ya yatala. T'es dans la cellule. T'es passé. Abomination. C'est ça, ma Zelanga mona sisa non komitala. Ule njoo kwa mwenyewe unaliangalia bubumbafu wako wewe unafanya. Pasteur ndio wewe unafanya. Pasteur. Oui. Eza makambo mo elega ina kini. Olingo o sala tapa kuso mo courage. Tozawa pona ko attaquer mutu te. Oui oui. Kasi yo ndengo utikini. Peut-être ozana ba information ko bayisana. Nyonso na kobombela bino pe loko te. Eza na musala nzambi mo boy. Bayi boy. Que ye qui pembe na ye bachaki ye na tono pe babimisi ye nde akomaki boye kasi yo salaki na kini oui tango bachaki ye na tono omonaki pe babimisi ye azalaki mwindo akomi pembe yo omona yango kozala pembe Kukua mtu mweupe eza mabete haina mbaya. kobota mapembe Kuzalika mweupe eza mabete haina tena mbaya. nzambe tata ya likolo Mungu baba wa kumbingu asepela na bota makongole alipenda yeye azalike Kongo. kongole nyonso oyo bayebi ye na Kongo Tele bala mjua mkongo. seke nga pe nayebi ye Naye bala naye. soki aza pasteur Kama ni mtumishi wa Mungu. nayebi ye Naye anamjua. soki aza politicien Kama ni politicien. nayebi ye Naye anamjua. baoyo babotama pembe Bale bakizalika beupe. nayebi bango ke babotama pembe Bakizalika baoyo babotama mpe mwindu bakizalika beusi. nayebi bango Najua bale babeusi. kasi Sasa mpo na ka wana yo tuni ile kawa unasema ya ye yake mafuta mafuta tono te tono te ma moto te mai ya moto te mafuta kaka mafuta alakisa mutu atiaki na mai ya moto tuoneshe le mtu amwekaka mai ya moto ngai na porter plainte amuporte plainte. je suis avocat Eko maître avocat. okomi susu Eko na matashi ya mingi. nazoninga sikoyo na travaille na baro ya Lualaba Eko napenda kutumika mubaro ya Lualaba. Wana ni? Awa kozwa eloko te. ngai Place ozo. baro awa okangayo awa ngai nakozwa eloko te yo za nani Abia yoke lio mawa. Mais si tu voulais travailler là-bas, Abi kama napenda kutumika Lualaba wende mu armée. Pona bakanda Omoni na armée wana badoke baotindo na Goma, obi na Goma nde batu bazo basoda bakufa wana obunda bien. nga mpe nakufa na mosala soda osalela mboko ya Lualaba kota na biso. Abiso Parce na bisela moni Lualaba. soto na yo kozala vrai commandant. Oui. Namoni elongi na yo na parade. mpo bakunda nga na 4e nini 4e nini Okoyoka nde place na yo. 14e région 14e région. kasi soki okomi soda nakokundama na 14e région soki okomi ka Pasteur soda mais vile ko tu pasteur tu imagine toi na ki pasteur na yo longo na aspect ya pasteur en te prenant comme ça si tu étais un véhicule tu allais être quel véhicule? Aïe, oyoke loko alobi. Na interpréter oui alobi ndeka oza boye pasteur siko so ozalaki mutuka olingaki ozala marque nini TX o Terex ou bien nini Ou bien Toyota. Ou bien Toyota. Mais makaba légume na wenzi. oyo ba légume na wenzi wana ngai mwana yo Olingaki ozwa mutuka ni ya nini? So oza mutuka yo. Ne na moni yo. olingi okabelanga mutuka Te abi olingaki ozala marque nini ya mutuka wana question tuni ngai na tuni yo. provocation Et puis hein? deuxième question, Provocation. sous-question. Question ya mibale Pour répondre, ceux qui yo zalaki ndumba ko zala ndumba ya kateni. Na ya hotel ni. papa alobi abakisi la suka alobi yo kozala ndumba paka juma nde eloko oloba Mimi hata wewe na wewe kubo. nde makambo azo ngai ya paka juma abi yo paka ba 2000 ba 200 Serge papa Serge Oui, petit frère. obeta ete topesa misapi oyo valeur ezomonde comme lokola misapi ya bavantire oyo tolateli mabende oyo Si tu étais une dame,
so ozalaki mwa mwasi olingaki ozala ndumba ya kwe nini olinga ozala ndumba ya kwa nini wana question ozotuna ngai apesi bakoko ya commune abi ya njili o ya masina ya matete ou bien ya bandal ou bien mopaka juma ya lwalaba abi efoyaza lwalaba bekalaka kopaka makarriere utenda kule abi na lwalaba azala te kana bakarriere nasalela yango awa na lwalaba alobi atefanisha mulwalaba afinyo ndumba nga ndumba Pasteur, nazongela yo mwa muke. nabotola yo mwasi nabotola yo mwasi Question ya uti pa ba téléspectateur. Question ya uti pa ba téléspectateur. Oui, hein? Balobi oza pasteur ya église nini? Église na yo eza comme ngoni. kombo ya église na ngai njina ya misa yake le peuple d'abord le peuple d'abord batumbele ok batumbele kombo ya église batumbele batumbele So za pasteur eza na ba ancien ba diacre to za ka yo moko pasteur. nga moko ansema iko yepeke pa soki nakufi église mpe ekufi O misusu. kama nakufa la misa inakufa église na nga tosambelaka na ne mbala moko mumisa yake banaombaka mwane une fois retraite eza te retraite inako baprière ya semaine eza te prière inako marathon napesa adresse ya église adresse ya église yo mubebe plus 243 plus 243 89 89 78 78 30 30 729 729 adresse ya église yango wana obengi ngai tokutani esika na kosepela tokutana Zongela nanu adresse wana. plus 243 plus 243 89 89 78 78 30 30 729 729 Voilà, nazongela yo. Atuna ka question moko e pa de konanga Serge. oui Pourquoi Serge? oui Pour observation moi tunafanya. Hii émission ni Horizon 2022. Donc tunaanza kwenda mu 2022. Oui, ndio mu Swahili yetu ya simple. Tunaanza mu 2022. Kwa kuka kintu kwa mwaka leo mimi na pour mimi na regretter mu 2021. Pourquoi en 2021 on n'a pas vu un Serge Moussouloulou très productif surtout sur le plan il y a ma série à ça. Il était plus productif oui bingine tunaiwaka nini tout ça. Et on a senti plus un Serge Moussouloulou, entrepreneur, on a bien tchani. Oui, beaucoup de gens se posent toujours la même question. Et je suis chez la vidéo, ça, comme je l'ai toujours fait, c'est normal. J'avais un réalisateur que vous connaissez bien. Le réalisateur, j'ai tourné avec lui beaucoup de numéros. Si la vidéo ya ma vidéo yangu privé na ma vidéo ya kwangu nisa choka na video yangu tout filmé tambiaka batoto après comment ile yote ma vidéo ya vidéo mnaweza kuambia watoto kasi pale tukao kana mama yangu wewe basi kama yakwambiaka pale wewe sema vidéo ya privé chez nani ya privé wewe ushubiwaze mu testa parce que vous passez dans la biche télévision alobi obebisi bato mais est-ce que mina si mumwambie c'est que tozi kumushimanga mambo yote fois yu babi donc bakotonga ote bango mibale ngai foka na yebiso shikira oza mwasi malamu kobombela nga likambo te likopo baningi basala lobela nga yango chunga tutamfa mama ok osala likambo donc on s'est préparé déjà mille tournées oui 2021 maman mba mingi mais réalisateur Michou, une erreur technique. À protéger ma vidéo, yote ma programme. Et quoi bon? Ah, pas mais je n'ai qu'à ne. Famille, même, c'est quoi pour eux, pas pour m'aider, quoi. L'idée à Kanda. Mais, à part. Il est ma vidéo, yote, à protéger. Et c'est les mois passés. Moi, passé novembre, je me réalisé dans ma vidéo. À part une chose tournée, des numéros. Il y a moi, tu as fin décembre. Ça dépasse par ma chaîne YouTube, comme télé, comme d'habitude, parce que les réseaux sociaux maintenant. Pourquoi moi, il me fait tout le ni inspiration, ni raisonnement, ya kuwaza ke mimba ya mtajiri na mimba ya mashikini panigalaka oui numéro non il y a ta pasteur na yo ata yo pe oyebi
On a mimba ya patron. Mimba ya patron. balobi zemi ya patron Na mimba ya maskini. na zemi ya pauvre eza bilo mibale oyo ekokani te. Maskini mimba yake. Babi zemi ya pauvre Inakawaka. eumela ya makasi. Ju maskini ataka mama unamongeza 18 Po mois. pauvre ata bobakisele 18 Ashita mois pata kola mafuta ya kuza maternité. akozwa mbongo somba ya préparer le ST ekokoka nango te ti mwasi obota. Patron yanaweza kuwa leo tu. Patron akozala lelo Ndio mwenye mimba. yende mkolo zemi Pata suivi ya mimba. aolandela ata zemi te Ataweza hata kuvaje. akovoyage Mais tu que non. me babengi ye kaka Bibi ke yako ni maternité. mwasi akoti Ashauza hata kintu hiki kimoja. Baki mama tu bibi yako na baefie mwasi akoti na hopital paka pale shake nini. abimisi sheke Na asombi makuta nyonso sikre wale batamzalisha. asombi lo nyonso asombi asike nyonso asombi biloko double Shuno atoza bintu bya mingi kumala mapasi abioka kuna biloko mamoya. etele mbala moko azala mbongo Ukimwambia si bibi yako mimba huko mnefu moyo na tasa. babiso mwasi naza baefie so mwasi sema nef mo bia serien hapo. mbongo eza kaka so eza pauvre Pas après. azala après te Ça se passe comme ça. abireka Yopo ndimi za. yo po ndimi makambo wana Oui. ndio Nyasha kuletaka mimba umulize. abi ozemisa déjà Ah. C'est une vision que je vois. eza vision azomona Ozobanda bien. oko naanza muzuri Mozobebisa kaka. Ata so tomate Mais uko na- ata so kiti. alobi aza sur na ye moko Peta hiyo na peti nyusi. Yenye mbaba sima pete. Na Ko pete. na pete. Bien, ite akanda lelo. Nakokangisa ye hein. Akuna mama ukakita nikupike mbele njoo upate abi fo abeta o nanu po ozwa baelema oporte plainte Nakokangisa yo. Tunaona unekala kapoka trouble nyonso kangi na mboka. Okomi na lolaka trouble ekoti yo moko. Ah. Nakokangisa yo. Oya asa makati lokola lite koleka litaka. Papa lelo eza suka. Ngai. Kota ba province mususu awa so sengi pardon te devant wa téléspectateur okolia nkwanga lisusu. Ah. Te. Senga pardon. Landa. Mama. papa Oyebinga te. Mbongo basalaka nango bajete. anasa makuta afanyaki nao mizar Ye ayebi baposhe ebele eza na mbongo na mboko wewe oyo. unajua maposhi ya mingi kola makuta mwimu hii Fwa memanga nakende korekipere. kwa mupeleke arekipere yote Po soki natelemeli ye kama nakusimamia hivi nakozwa difficulté. atapata kintu Makamwa mbongo mambo ya nayokelaka yango soni te. aifikiriaki haya Autorité provinciale. Autorité provinciale. Okosenga na bolimbisi parce que Te. na kokotisa bandako ya bayacho. Oui. Moko okomona ba Costa Itango. Bakosta Itango. Okomona ba Silva. Tala kaka okomona ba Patrick Makanta. Patrick Makata. Okomona alobi makanta ba mama Lena. Makanta. Hein? Makanta okomona ba mama Lena. Ba mama Lina. Mama Lena Rejoice. Mama Lina Alijos. mama lina rejoice Vraiment. Okola tapé. bakolati so C'est vrai ça. Test, tout ça la bouille, tout ça la bouille. Bona nena yo. Hein? Okomona lelo. Mwambie ko. Te tout ça la Mona bouille. manager thanks Kabulo. Loba nanu thanks Kabulo. Thanks Kabulo. Lelo okoli attention. Thanks Kabulo zani. Thanks Kabulo. Eza moto oyo apesaka eloko biloko akolia. o apesa Ah. a manager Lelo yo okolia na ro. abi lelo olia Okoti déjà na ndako ro. C'est vrai ça. J'ai venu mon frère. Okoti na ndako. C'est vrai ça. Bon, Nous benza les banquiers. Manu Benza le banquier. Yenda Simbi Bank. Tanaka. Mais on loba. Non. Qui s'apprécie. Landa, na olanda c'est la famille. alobi boza muko famille Tobo Mamoto. muzimishe moto Yacha na se. Loba Pascal. Nga pecha na se. Pascal Maluka. Pascal Maluka. Pascal Maluka. Azolanda biso. Kuna yo ne. Mais est-ce que yebi muta yamba kingai? Muta loja kingo yebi ye. Costa Itango. Manager millionnaire. Millionnaire. Costa Itango. Oui. Fils béton. Oui. Hmm. Il peut te refaire. Te naza déjà na maboko na ye moyen to kende za te. Ashika bien. Naza déjà na maboko na ye moyen to kende za te. alobi oyoki bien ndenge otelo otangelo bakomba bato Te nalingaka pe bongo. Po bakombo wana ndeza bakombo ya valeur.
apelaka ye manjina nyo manjina ya valeur. Ok. Kasi makambo na o ya prison. Tolobelaki yango penza na muzindo te. Avant tozongela makambo wana. Alingaki na tuna question moko. Bayebi singa ke eza na petit na yo mo boy kuna. Opesi ba conseil te. Azemi sika mwana mwasi boy. D'accord, poser ma question. Innocent. Oui. Au PC ba conseil te bando tambola na rebo wana mbala moko azemisie. Yo sala ki wa people on PC ba conseil. Serge pesa ye ba conseil. Serge. Yo kutozala. Te Serge. Innocent pe alobaka. O pesa ki okosaki ye. Na pesa ki conseil. Conseil, OK. Pesa ki. Kosala boite. Omoni rebo. Moi, c'est ça, j'ai même les numéros. À 23 ans, on t'appelle même avec les bouts. Fiança reboye. Innocent. Innocent botolier rebo. Botolier. Et puis, ma campagne, son azor, oui. Na lotaki yango le 24 octobre eza na ndoto nde nasalaki rêve napesaki mama na conseil na inosa alingani Serge ozosaka nanga makasi toujours alinga kosala na biloko basali ya nzambe biloko ya limbisa ngai nalingi naloba mabe te te limbisa ngai okoregrete na kobimisa biloko ya mabe awa bolimbisa ngai bato nyonso bazotala bolimbisa ngai conseil na kopesa innocent conseil atampatia innocent mutu na vi na ye mutu na maisha yake innocent aza artiste munene ya mboka innocent ni artiste munene wa Congo kwe nyonso ya Congo eyebi ye Congo yote basha kumuyua tango azosala likambo seko nafanya mambo azangi ba conseiller pene ta été azana ba conseiller ebele pene na ye eko na ba conseiller ba mingi pembeni yake to yebite atuyuwe tango mususu akangaki lupangu aboyi ba filmer sa moya arenda kupela kifunga mulango me akupenda tango mususu pe apesi dot aboyi ba filmer sa moya peleka dot me apeli ba filmer po akoki kozanga mbongo ya kobala mwasi te aza na bambongo azosala badon mbongo oyo abimisaki mpo na don ya Goma po abalela yango rebo akobanga nani ye moko ayebi ndenge azomemela makambo na ye baartiste ya mboka na biso Congo bango babandaka bongo na mwasi akozela ye akoli mwasi pa akoli nda ye kobala ye yo monaki papa wemba te ye akoli mwasi na ye mpe Amazon akoli tango basali mariage après une année vie akei bastar baza bongo ye mpe azozela kola tango akokola nda akosala mariage après une année abandi lisu miziki na ye yo babengani yo na concert apale ka bawayo aye babetaki yo mabe te ya monaki ya azalaki po banda kokritike pasteur wario yo zalaki papa on m'a envoyé le message batindi message expliquer mobali azalaka songi boye te mobali azalaka songi boye te ezosala mabe makasi yo monaki bato bavimba te na podium akuona bale bantu barivimba ku podium me bakoka ngai te me bakumwezaka suka nango babwakanga kaka na foksaki me lokwa bango bazalaki ebele babwaki ngai me banda mpe babwaka ngai nakwela place ya mutu
arionkera ni pakichwa. Oyebi mutu soka kwei na mutu. Unaka mutu anonga pakichwa. Mutu ebujaka. Kichwa kinabujaka. Siko biloko nazolo ba mikolo nyonso. Bo comprendre que ye ba bwaka ye. Comprendre ba mutu pa. Mutu ebuja. Nyonso azolo ba na se ya problème a mutu. Problème ya kichwa. Ah. Ah, depuis ma bête, oza normal. Ah, ndeko. C'est que on passe une émission avec un malade mental. Oui. Alobi so zongi kin, il faut que na scène pépé. Donc en réalité ou bien nga maladi na nga ya mutu. Maladi ya kichwa. Tu dois comprendre comment. Abi ozali boma, si a comprendre ozali boma. Wa mutu ali boma. Ezala benjirité. Non, tu es fou, c'est normal, tu es fou. Tu es fou, on ne peut pas dire autrement. Maladi na nga. Quand tu avais jeté ces jours-là, donc jusque là tu es fou. Ngai. Oui. Bon, on va aller vite parce que il y a les temps qui courent. Oza bon là-bas. Oui. Tout clôturer, oui. On peut ça y deux questions. Tout suite ça on a deux questions. Oza là-bas. Aux artistes munene na kati mboko. Oui. Balwala be ba ko bénéficier nini na art na yo. OK. Déjà ba bénéficier kanango déjà parce que tant batala kango na ba téléphone ba sepelaka pe ba sekaka. Muna mufataka, munaangalia ku telefone, kuma YouTube, munaonaka na munatekaka, munapendaka. Kotambola na biso ba artiste Tembea kwa ba artiste. Soki tozotambola en désordre Ko la tembea en désordre. Po mboka nanu ezui assurance ya ko assurer ba vie na biso te. Mukinya ya bamba assurance ya ko assurer ma maisha yabo ma séjour yabo ma province. Omoni awa na Lualaba. Unaona Lualaba. Ministère, ton ministre ya culture. Ministre wa culture. Faut sala musala na ye lo lenge sengeli pona kombatia culture na biso. Il faut afanye kazi ya munene. Okolo wape kombo naye. Il faut afanye kazi ya munene jua pandishe ba musicien vetu na ba artiste vetu. Pardon, ba artiste vetu. OK. Parce que ba artiste en général. Jua ba musululu bote en général. OK. C'est-à-dire pour Lualaba ba bénéficier na art na ngai. Lualaba bénéficier na bile binto biko katia. To sengi na bato yo ba organizaka makambu ya minene lokola ba festival. Festival ya munene ima série ya fête. Ata na ba stade. Ata mu ma stade. Pona kuti pe awa na Lualaba ba artiste ya makasi bazali. Na kuta mu Lualaba mko ba artiste banguvu sa. Ndeko na nga Serge Azawana. Est-ce que déjà to yebana déjà na musika mais komonana to monani nde mbala liboso awa na Lualaba mais déjà on fait kupikana c'est-à-dire to sengi na ministère ya culture bana lomba ku ministère ya culture to sengi na ba organisateur bana senga bana lomba ku to za na pose ya ba featuring ya makasi ba organiser biloko ya bien pona biso ya qualité ezala na basali ya mikiete tolingi na basali ya minene publicité ezwa ata 2 mois po batu nyonso baya komona biso kaka Serge oyo moni oyo eza na bato ebele awa na Lualaba bazaka pe na posa bamona ye kasi nanu bamona ye te po ba organisateur bazobongisela biso biloko oyo ebongi na qualité na biso te kosekisa batu ezali kisi ya munene oyo ezobikisa mabote ebele eza na bato ebele bayela biso ba témoignage papa osekisi ngai na mwasi na ngai osekisi ngai na bana na ngai mela ta secret lelo artiste soki abeli fo aleka na télévision banda kosenga fo kobongisa soin na biso fo kobongisa vie na biso tala lelo biso baartiste tokomi bamandia mpo na lia fo na senga ozomona ondimi ngaki naza motei
O confirmer que naza motei. Biloko nyonso nazoloba. Soki avandi na ndaku. Alobi azela bino botindela ye. Bagotindela grand artiste te. Bazozela ya kosenga. Abeta matolo. Ndenge aza boye. Awa na Lualaba. Foko zwaka ye lokola Michael Jackson. Poison ndeko na biso. Foko zwaka ye lokola artiste ya munene makasi. Tata apambola yo. C'est depuis tout le temps maman bon pasteur. Habite depo bana makamno ki pasteur. Una sema mambo bongo. Oloba makam nyoso lokuta me lelo. Aujourd'hui tu as l'onction. Lelo ozala insiste mon problème insiste. Na ebisa ki oni aza mwana mukie. Insister pour makam nae, insister. Na insister hein. Bon respecter Serge. Bayaka na biloko te, bayaka na mbongo. Ndeti bona neboye. Bona ne hivi. Serge Poilia. Serge doit kule musululu. Foaleka na ba bureau. Il faut apite mu bureau. Abanda kosenga. Anze kulomba. Mutu munene boye. Mutu munene. Azo sekisa bana na bino na bekole. Azo sekisa bino ba parents na ba télévision. Est-ce que toko reconnaître grâce à ça na ngote? Ya ye musala. Yanga musala. Eza auto sekisa kabino. Métier na biso. Yango wana. Sikoyo. Bénéfice ya Lualaba pona ngai. Pour ba bénéficier, faut ba organisateur ya minene. Oh bazo reconnaître culture. Pourquoi batela biso ministre ya culture? Yepe azana makasi tope boyebi wana. Atambala moko na ane. Kosala organisation moko ya munene. Ateko na stade ya Lualaba. Kuna na stade. Serge Monake. Gouvernement simbisi $30,000. $50,000. Là, il faut déclarer qu'on libère cette somme. Il faut déclarer là-dessus. Oui. Tango ba pesi ebongo. Ezo permettre artiste à la mandiate. Artiste à la bien à libota na ye. Artiste à sepela. Kolela na biso ya ba artiste. Eza tous les provinces. Na kuti batu nyonso na ba problème. Na kuti pe ba artiste na ba problème. Mboke koko zala na problème. Kasi artiste akoko zala na problème ite. Po artiste akoko bima. Anaweza kutoka. Abeteli bino kaka lisolo moko. Anaipiga tuka histoire kama ya. Bobo sani ba problème na bino. Tunasabu ma problème yenu yote. Tata apambola Lualaba mobimba. Amen. Apambola mama oazo kamba biso mama ya boboto. Mama Fifi Masuka beton. Mama Waro. Mama Waro. Mama ni mama Fifi Masuka. Nzamba pambola pona musala na yebi ete mikolezo ya mama ko beta sete pona likamba ba artiste. Mama opikie po mukta jambo ba artiste. Merci. Tozongela pona moi mabanga. Ouais. Deux questions pour avant que touche. Question à kwanza c'est par rapport à ma réalisation il est en cas en année 2020 et on a vu Serge Moussoulou tout feu tout flamme. Presque tout ce qui est passé en 2020 il croit consommer au-delà de ma limite à Lualaba. Oui. Ce qui a été le cas. Mais bon, après, Tunangaria 2021, pendant qu'on attendait, bon, il y a eu ce qu'il n'y a pas eu. Mais en 2022, il y a une affaire pour eux. Oui. Que vous nous rassurez qu'on va retrouver le Serge Moussoulou qu'on a toujours connu. On va retrouver le Serge Moussoulou, pas qu'on a toujours connu, mais plus que celui qu'on a toujours connu, parce qu'on va encore on va essayer de mettre les professionnalismes encore et la qualité surtout. On va ajouter encore les super boulot qu'on va faire avec mes gars. Donc en lingala, comme le pasteur est là, on va essayer à commander ça. Moi pression, moi niveau. Je pense que
Je n'ai jamais eu l'habitude de trop parler sur ce que je vais faire, mais je vous rassure que l'an 2022, le là-bas sera hyper représenté. Est-ce que le groupe Mousouloulou existe encore? Ah, le groupe Mousouloulou. Tu sais, oui, aujourd'hui, au moment où je te parle, c'est depuis 9h. De 9h au moins à 14h, on était sur scène. On a beaucoup bossé avec les amis. On a travaillé depuis le matin, on ne fait que travailler. Là, je suis très fatigué parce que j'avais une invitation à la télé, je ne pouvais pas refuser. Et comme j'ai à côté de moi un grand comédien, un grand artiste de mon pays que je respecte beaucoup, je ne pouvais que venir. Mais l'an 2022, à Tokomata, Tokomatisa niveau, nous n'aurons pas lingala à Mwenzangu Poule. Tokomatisa niveau, on va essayer de nous placer là où nous devons être. Voilà mon grand, quelques salutations. Je suis en train de saluer le vieux Béton, mon vieux Costa Itango, Oya Mama Chati Itango Bitota. Je salue manager Thanks Kabulo. Je te salue mon vieux. Je salue aussi Yamiché Mensonge. Le manager Michel Mensonge, je suis en train de saluer Yadjo, Samondengo, Yemoko, je salue aussi Otto Silva, mère sociale, Maman Salima, elle qui nous habille, la maison qui nous habille, Maison Salima, chez mère sociale. Merci à toutes les personnes que je ne peux pas citer leur nom, mais je porte toujours dans mon cœur. Je remercie tout le personnel de la radio-télévision Amani, je te remercie aussi d'avoir songé à ma service. C'est moi qui t'ai remercié. Je suis en train d'accueillir. Je souhaite maintenant la bienvenue à mon frère Pasteur, lui qui est rempli de l'onction. Merci. Même si c'est à vérifier l'onction qu'il porte. Je te salue, je t'accueille dans ma province. Je te donne tout le pouvoir de dominer pendant ton séjour ici. Sois béni. Oui, très bien. Français, voilà. Non, non. Moi, ma banque a cassé. Vraiment, merci na bandeko nyonso na Lualaba awa. Merci na artiste Serge. Soki oye na mabele okuti ba artiste ba reconnaître yo, faut yo pour reconnaître bango. Ndenge balobaka esika bayambi na kimia, faut tika pe kimia. Na zo pesa merci lisusu na ba responsable ya chaîne awa et kobana na numéro 1 kino na numéro ya suka ba journaliste ba caméramani nzambe tata pambola bino. Merci na les managers millionnaires fils Itango Costa Béton tata pambola yo ndenge ondimaki ko tchangai na bisiko ebongi na ngai atie mutuka na disposition na ngai azwelinga hôtel et puis naza toujours na ba condition ya bien et puis et comme il peut déjà maman fifi que l'été ya mutu entela yambaki ye atie na ba condition o esengeli vraiment na pesi no merci ndenge bo reconnaître grâce bo reconnaître artiste mwana ya mboka o azo sala musala pe pona bandeko nyonso nzambe tata apambola bino. Voilà. Merci na Joe Mystique assistant kingai na mama Kapashi oyo baza ko accompagner pe œuvre ya lité ya kanda. Merci. Voilà. Alors toi les mamans. Voilà. Nous vous disons tout simplement merci d'avoir été très nombreux à nous suivre. Je dis merci à Serge Mousouloulou. Je dis merci à Lité Akanda. Oui, oui. Merci à toi, Charme Katembo. Merci à vous, les amis. Si vous pouvez déjà approcher, comme ça, j'aimerais présenter l'équipe qui m'a accompagné ce soir. Oui, oui. C'était Gédéon Maleka, il y a eu John Mpoyo, il y a eu Bondi à Palanga. Bondi à Palanga. Garcia Kiapi, mais aussi mon frère et ami Ndala. Zambaza bien. Et, très bientôt, retrouver l'émission Profondeur avec Ridiane Kabamba. Moi, je suis en train de finir ici. Je vous dis tout simplement bye et retrouvez déjà demain. Gédéon Maleka plutôt. Gédéon Maleka et Bondi plutôt et John Poyo. Vous allez les retrouver à compter de 15 heures juste. Et nous vous laissons par ici tout en disant ciao. Merci. Du nouveau à Kinshasa, Jérémy Moukuba de Londres met à votre disposition l'agence JMC pour tous vos travaux de construction. Aye kosunga bae banso bazana posa ya kotonga ndako kasi makoki ezali mukie.
na mbongo moke atongeli yo ndako partout esengeli atonga akokende. Chéri Mukuba de Londres. Chéri Mukuba pila pila toussé. Awelisa Gilwema. Chéri Mukuba Kokotana tina makila sime. Chéri Mukuba. Chéri Mukuba José Kalala. Chéri Mukuba le jeune patron de Londres. Pour tout contact, plus 44 79 34 83 47 71. Plus 44 74 66 02 88 34. Jiri Mukuba Construction, Mosungi ya Bana Congo. Kinshasa ezali possible pe facile ya kozwa bourse d'études mpona kokende kotanga ya ofele partout oyo olingi na monde grâce ya bandeko ya agence de voyage Eric Travel numéro 1 na masolo ya voyage awa na RDC bakosa yo te moko te na terrain oyo ezali kokumbama epai ya ADG Eric Mwamba Nzambe pe numéro 1 na masolo ya prise en charge awa na RDC papa mama ndeko ya Kinshasa pe ya Brazzaville tala ozali na mwana oyo azali diplômé pe olingi akende kotanga na mikili ya poto opportunité yango oyo epesameli bino agence de voyage Eric Travel ememeli bino ba bourse d'études ebele mpona kokende kotanga lokola na mboka ya Chypre oyo ezali pays d'Europe na $1900 ya pamba oza mobimba na bourse d'études complète oyo ba démarche ezali kaka kosala 5 jours ya pamba pe bazali kobeta yango dada okei kotanga ya ofele pendant cycle mobimba na ba université ya minene ya mboka ya Chypre. Bana Kinshasa bana Brazzaville tofongoli masolo ya ba bourse d'études donc eza possible lelo ozwa bourse ya Chypre oyo eza na $1900 tosaleli ba dépense nyonso ba démarche nyonso tosaleli du début jusqu'à la fin ozwi visa avec la possibilité ya kodefa billet en crédit famille d'accueil déjà tobanda yango kala tokoti sikoyo na Chypre donc famille d'accueil eza mobimba toyambi yo à partir aéroport tologe yo makambo nyonso bino ba étudiant bino ba nyonso bosilisi bozwi diplôme d'état année oyo et à ne pas oublier bino bato boza la difficulté à passeport tolobaki yango déjà depuis 2019 donc eza possible na bagence Eric Travel nyonso na basiber café Eric ozwa passeport ya nyongo ofuti $50 tosaleli yo passeport o etikali ozopesa yango maleme surtout bino pe bato boreba kobeta deve loterie donc boya déjà kodefa passeport pour profiter na ba offre oyo donc toza wana pona ko servir bino okanisi esili ba bourse d'études ezali pe pona bamboka ya Canada, États-Unis d'Amérique, na France, na Tunisie pe na bamboka misusu oza mobimba na prima ngondo oyo pe soki ozali na billet agence de voyage Eric Travel ekopesa yo billet ya nyongo logement encadrement pe orientation pona bino ba étudiant soki okomi na destination pe entrée express Canada na $5 ya pamba oza mobimba ba résultat sur place adresse okokuta biso na Liberté 11e rue industrielle le KINPP na commune ya Masina quartier sans fil en face ya robot roulage oyo ezwami na Kimbuta na Matonge na commune ya Kalamu tozali no loin ya maison communale ya Kalamu pe na rond-point Kintambo magasin okokuta biso entre Facebook na WhatsApp oza mobimba na agence de voyage Eric Travel voyager na facilité polobi na yo eleka lelo voyete
qualité supérieure. La maison La Forte Made in Italia eza déjà na bandal. Kimambango parce que ma produit ya solo eza. Ba chaussure ya solo. O euti na Italie, euti na France, ba church ya ndenge na ndenge. Venez alors vite parce que stock ekoya aussi là. Ba cérémonie ya ndenge na ndenge. La maison La Forte Made in Italia et yeli biso ba chaussure ya solo. Ya kitoko makasi. Côté ba veste ko kolobate, ba qualité ya ndenge na ndenge ya ba veste. O ezuta vraiment na Paris. Alors boya ebele. Voilà. Une très belle veste. Yaka osomba biloko bien, osomba ba chemise ya qualité po euti carrément na Italie. Ba chemise a bien euti na France. Ba biloko bien zebele. Ba mama pe to go soni binote. Ba robe ya ba soirée ya ndenge na ndenge zali. Ba ceinture ya qualité soki olingo somba biloko ya qualité. Beta kaka tour na maison La Forte Made in Italia au moment na ba ceinture ya kitoko. Biloko botali kaka ba produit oyo eza awa. Maison La Forte Made in Italia eza bongo na bandal. Avenue Bundi numéro 23 bis. Soko koti kaka na entrée ya bloc. Pour mon maison La Forte Made in Italie. Avenue Bundi numéro 23 bis. Maison La Forte, très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. C'est Lola toujours. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 +243 82 25 27 31 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Malamu oh Yesu belela 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 Pombona Yesu belela 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 Pombona Yesu Bisanga makasi Yesu Ewo, balobi ya sika eye. God! God! Come here! Yes! Yeah! Yeah! MK Boy Comedy.
Oh my God. You shut up. What did you say? Since when I been your nigga? You're my nigga. Hey, you, shut up. I'm not your nigga, I'm your father. Oh my God. Ba mama, ba papa, tukindi kusabuni na kati ya chaîne na biso ya sika MK Boy Comedy. Hey man, this is my life. I want to be a musician. You forget me? Oh! Pona ba filme bien, ba filme kitoko, ba filme moko éducatif pona bana na biso. Ba filme oyo tolinga kotala pa ba Nigérien, filme bino. Take your computer and take your back to school. Go back to school. Go. No, nonsense. To s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso ya sika MK Boy Comedy. Teka ba pode bata chokote. Biso ba pode bata chokote. Oya baba to ba pembe. Olingi pembe. OK, mwindu olingi mwindu. Ruth Bote. Ayebisinga nazala place no zaka wana. Zaka wana. Onga pena posetere ngana ki osalinga bien do esinga Ruth. Bato batuna nga pakola nini, ozopakola nini mikolo na zao. Donc depuis na oti sida faut monter kana yindi, mais na yindi te na pesi ko chocopo. Donc ça va produire Ruth Bote. Ce que savon noir quoi. Savon noir eza pona ba moi biso pe bata mwindo ti. Ba mwindo sala ngane zo longoza savon noir. Miki oui, donc ça savon noir so ko saleli yango elongola ba biloko wana. OK. Pour nourrir peau. Et nourrir peau, voilà. Bato o bazana ba moni ke mabumu et sala mandenge bate yango ya Ruth Bote zali. OK. Ba yango chaque soir. Bato bazana ba bouton belé sala wana manjare. O eza pona ba bouton. O eza pona nduta. Ko bazana ba nduta bo consulter Kapashula, bo consulter Malika Mania boye ko za ba produit. Eza to ba sombi kuna. Bato kini ba somba na kini parce que tona ba kisi nyonso. Ya ba fesse po ye minene zali. Tika boy. Poitrine neti yo boye eza mibali muso alinga mwasi na yeme. Bu na yeso ezaka mwasi poitrine za minene. Voilà lèvre ya mbebo. OK. Neti ba musicien balinga ba mbebo ya rose. OK. Ba garçon en tout cas Ruth fa aider biso ba biloko ya mo Neti ngalinga na nga. Na mwindu bona za moi. Ouais, c'est mieux que nature le côté de la lèvre, ça va lèvre là. Bon, les papiers. Encore. Montre les papiers. Voilà. Beauté. À rose parce que même ba jeune et belé ba quartier oh ba comment benda ba bemba ozo ni kota pepsoda ziki si on bembo ngolo ba protester li ba pota oyo ngolo perosize ki sote oyo eza okopakolango na ba fesse na yo na ba katikati na biso ya ba fesse neti soko sokoli ndeti ba ba journée mobimba eza ba intimité ba fille ya ba poitrine ya minene makasi na bozwa aba tozali na ngo bobenga poitrine o mobali na wa mesa na solo njoto na o solo nini oyo zo mesa ntia mobali c'est ça solo nini il faut tenir na katikati ba nini omoni ba lèvre na biso ase otia yango pene likolo na ngo wana c'est un inconvénient exact parce que c'est naturel tout qu'on a bolingo pour ba fille ebele balinga bolingo ba fille ebele o mona re mobali remorquage na mo ka sa ko ka ba moko te il faut o asa ko ka deux fois c'est tant tout papa yo ka ko goûter c'est ça ba produit Ruth Bote yango et tout ça nango déjà na marché o ya na besoin nango contacter Kapashula ou contacter Josman ya Malika pour recevoir ba produit ba numéro na bisoka ba o ba ebi ba numéro na biso mais tu retiens pas numéro ya Ruth mam ba rival j'ai lié mama zala bopeto mwana mpe azala na bopeto na ye turo eza ya 2021 baage nyonso na mame elie babasket basondage de 0 ati kosala na lombangu boya awa na mame nyonso ezali mama bongisa bana mpo yango nde bokasi ya bapara mam eyebilo nyonso Chez Mam,
Pour une tenue tendance de saison qui donnera le ton à votre habillement, vous cherchez des costumes, chemises, pantalons, chaussures, des baskets, robes, sacs et autres accessoires de qualité, pas cher pour toute la famille. Découvrez notre collection. Notre adresse, avenue Kassavoubou, à Rekwado dans la commune de Ngaliema. Pour tout contact, appelez-nous au +243 81 07 58 832. +243 99 99 25 124. Papa, oredezo yango. Est-ce que biloko yango c'est yaki? Koko teleza wat. Mbote na biso? Mbote. Mama kapash. Yo posa. Ah na oredezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba ebisinga sérieux za makasi hein. Eza pe na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te oredezo eza pe na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition kitoko. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Livraison à domicile. Nandaku na yo. Na petit colis. Baye kotike la yo. Presse ezali. Bino moko boyoki. Soki omonike na famille bozalaka na batama baby biloko ebungaka pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake kotike la yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te Kongo ningake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany-sur-Orge. Maman Kapage, Oredezo, frappe na retour. Kapage TV. Kapage TV.